Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Tumba tosali ya pamba tokolongwa tokoloba nini tokoexplike nini mpo na distraction ya kozelaka union sacré gouvernement sama o boyeboyeboy babandaki koluka ke babandaki koloba na biso ke crise avant président du sud l'assemblée ekozala crise entre assemblée na gouvernement lelo gouvernement eza démissionnaire toza na gouvernement te assemblée wana mpe ezaka boyeboye crise neza déjà alors président soki tolobi ke tokende kaka na bato oyo tokosala eloko te bakoseka biso faci bakoyoka yo te nana kondima yo tokoexplike nini bakolobaki topesi bino 5 bosala eloko te sikoyo bozoya lisusu bolinga bozala po bosala eloko nini eza pasi baconseiller ya président baza basaper bakolo basi toza na couvre-feu bazokota babwati na 14h babwati biso mona bango na gomba conseiller ya président à 14h falaza na bureau ye aza na bwati siko akosala mosala ndenge nini apesa président makanisi nini conseiller azowela alata weston conseiller azowela alata badani moko ya danger mais azoyeba te mboka ezokende wapi conseil nini baamemela président yango wana tolobi boye lelo toza le 29 mars idps viva lelo toza le 29 mars tozozwa baline ya sika tozozwa chemin ya sika badisposition tokosolola tozoprépare jour tokoréclame dissolution ya assemblée po to réussir po président asala malamu po président kende liboso po bakongole babetela biso maboko il faut assemblée wana ezala lisusu te ebukana oyo kabila motati kango parce que baza na honneur bazomona député national nous sommes des FCC nous sommes des unions sacrées biso toza boye biso toza boye en même temps bazomema mikolo ezokusana 2021 déjà toloba avril yango déjà tokomi tozokende kaka boye biloko ezomata chaque jour bato bazose retrouve te. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, Botali, vidéo na biso, il y a publicité, voiture na biso eza na Congo, motolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que maman Bijou d'or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'or na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'or. Maman Bijou d'or a besoin d'un micro, Maman Bijou d'or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.